Allô, bonjour. Mangolo Nzambe ça va. Oui, journaliste. Ebi, na ebi naza kitambo na semaine naza kitambo pa. C'est pas maman abiso, pas papa na kitambo. Uti bele papa shikolo lo bitumba elekani makasi. Na uzamaka sasa interview na mte. Ya solo tete uti kuna siko bitumba za makasi na eka tata kwa filme na ebi kero bakubwa kabaka. Na kwa interview na siko tete na uti pena na kata ba sérieux problème. Ce que est côté la biso yo ka on ka ça pas mobimba ah. Na zo siko bien que ka uti vraiment que ça pas mobimba uti na Bwana zapo bana wotala émission ko filma de katiete. Ojo be ko ba to za pas mobimba ah. So to kotala na ni daso.